Chers amis, bonjour. Les amis de Rango, bonjour, bonjour, bonjour. Je reviens à vous ce matin pour vous relater quelques nouvelles de la RDC. Tout le plaisir est pour moi, je me présenter devant vous pour pouvoir vous parler un peu de la politique en RDC. Que se passe-t-il au Congo? Il y a toujours de problèmes, il y a toujours la crise politique persiste parce que vraiment, on dira tout va mal. Mais il y a toujours un camp qui dit que tout va bien. Mais je crois qu'on va essayer de brosser un peu, faire la brosse sur ce qui se passe en RDT. Votre présentateur ce matin, c'est Raphaël Ngomatsasa, comme d'habitude, vous l'appelez. Vous avez l'habitude de m'appeler Rango Tsasa et c'est comme ça que j'aime qu'on m'appelle. Voilà. Un grand bonjour à tous les amis de Manchester et de partout du monde entier. Chers amis, ndenge tolobaka tomesani kolobaka kosangisa mwa français na lingala pamba te makambo eza koleka na mboka ya Congo esengeli bato banso ya classe nyonso ezala classe sociale ya moke ya se bayoka yango mpe bacomprendre makambo nini eza koleka na mboka ya Congo. Bandika babolingo na politike masolo ezali ebele ya kobeta me tokomi na ntango oyo bato bazali kozela basilisa kuna na sena basilisa bavote na bango pour que toyeba nani akozala mokonzi na sena me toyebi bien batike gagnant ezali. Donc d'ici là on le saura. Si pas aujourd'hui, si pas dans quelques heures, en tout cas un peu plus tard, on le saura. Mais là, il n'y a pas vraiment de problème. Toyebi ticket gagnant et Koleka Bahati et puis Carole Aguito, notre femme maman Carole Aguito qui sera aussi une des questeurs na Parlement. Voilà. Et j'en profite pour saluer Christian Lomoto, Papi Lomoto, vraiment un grand bonjour à toi. Yves Kintia Kinshasa, un grand bonjour à toi avec le vieux Ntia Malembe. Voilà. Les amis de Manchester, je salue le président des présidents, Cyril Modogo. Firmin Bondo, le président, l'homme de Grimalis aussi. Voilà. Plein de gens, les vieux. Il y a le vieux Patrick Mangasa qui se trouve à Kinshasa. Santa Sarajevo, notre ami, notre grand frère qui serait avec nous encore ici à Manchester. Mais en tout cas, n'a profité, n'a payé son bon et n'a pas Je prends le cas spécialement d'un petit frère que j'aime bien. Il s'appelle Alvi Tulanda. Alvi Tulanda, moi na Bolton, en tout cas, n'a pas si bien Bolton, na Bolton. En tout cas, tu représentes tous les amis de Bolton. Oyo, ba ebingai, Raphaël Ngoma Molobe Nabino Lelo et Zalinde, Masolo, ya politique. Bande ko ba bolingo. Na sena kuna ndenge tolobaki tozali kozela toyeba nani akozala me Bahati Lukwebo promet l'amélioration des rapports interinstitutionnels. Voilà. José Ndundo, il est pas un candidat de veiller, il dit qu'il va essayer il promet de veiller à plus de justice, de probité et d'engagement. Donc moto azakoloba maloba na ye na yangwana. Ndenge ezali koleka kuna na Sénat. Donc tomonaki maman Carole Aguito pe alobaki, en tout cas ça c'est le ticket gagnant. Il y a Union Sacrée. Voilà, Union Sacrée, s'il faut parler de l'Union Sacrée, nous sommes dans une période où il y a makambo etali gouvernement. Gouvernement, si tosi tozwaki bongo nomination monene ya premier ministre mokambi ya gouvernement et kozala bongo ezali bongo Sama Lukengo, en tout cas yende moto azali bongo Sama azali de moto baponaki pour que akoka ko former gouvernement nangongo toza koloba boye Sama azali ko sala ba consultation na ye mais mbutu pe ba tractation et koti déjà katina ba politicien Eliezer de boyebi honorable Eliezer ye alobi il faut bango ba député ba lobby te il faut mettre ka on a monoko ya Eliezer Tambwe l'honorable de gonabiso ya toko miwapi toka ke on a monoko na ya lobby te tala makambo ezali te il faut esengeli ke bakamata au moins 75% il y a bato o bayebi secret il y a Union Sacrée, c'est-à-dire bas député ndambo bakamata 75% il y a bato o bayebi Union Sacrée mais likambango yango wana pe peuple azali koboya bazo pona babilongi mais toyebi ke bango moko ba politicien entre bango pe ba pona babilongi. Chers amis, ceux qui tolobi tolanda kaka ndenge ba politicien ba kosala, je crois que nous arriverons à une situation telle que bato pe ebele bako sepela na makambo etali ba nomination na bango ndenge kokoya te.
soki tolobi totala bien bango balobi te balingi bazala 75%, soki bakamati 75% ya ba député, ba société civile bakozwa combien? Donc tokoma na situation moko telle que ba parti politique ebele bakozala lésé, c'est-à-dire bakosepela te, bakozala ba mécontent. Nazelekaki kotala baninga na weekend oyo, moninga mama moko atunaki ngai, bana na biso batunaki ngai question, abi vie, yo muto lekaka na media, yo muto landaka mingi politique, est-ce que vraiment ozomona ndenge nini makambo etali union sacrée yango ekozala ndenge nini? Ngabi, je crains que babeta poto. Nalobaki bien, je crains que babeta poto pambate. D'abord au départ, boyebi bien que nazo dénoncé mbala 740, plus de 740 partis politiques. Pesa ko continue ko botama o nano bazaya enregistré ezali pe ebele na Belgique, na Kinshasa, na Mboka pe na Lubumbashi, na Mboka pai ne pai baza ko sala toujours ba parti politique. Mais bandi korangai, imaginez-vous qu'au Kamba Mboka na 740 ou plus de 740 partis politiques, ezali likambo moko ya pasi monene pasi monene. Tala likambo pe na Mboka ezali nini? Boyoki binomoko que 5 à Kamati à salaki réunion il y a 3 jours bavandi batali situation politique ya Mboka, batali situation sociale, situation économique ya Mboka, bazui moi ba décision na bango pe ba publier ki balobi ki bango bazali na tango ya kozela gouvernement te, pe bazali kozela bango ba kota na gouvernement te, mais bazali nde na temps oyo ba pesa ba proposition na bango en tant que bango bazali sima ya peuple ba pesi ba condition na bango bato o ba pour na gouvernement na ezala ba dinosaure te, ezala bato oyo bazali na mbeba te, o bato bazali na ba problème au peuple ko boya, peuple boya ka banani, bato bazali cité par exemple na rapport mapping, bato bazali cité par exemple na ba makambo ya mabe, ba malversation financière, ba crime de guerre, bato wana tozali na besoin na bango te. D'ailleurs so bolandi na bande ko ba émission mususu na ba répondeur na ba émission mususu tozo ka baza kotika ba message tel que bato na kombo songolo pakala bazala na gouvernement wanate. Mais je vous rassure que peuple à Kozala ka jamais n'a évité, en tout cas, à moins que Fati soit un miraculeux, donc qu'il soit peut-être un président qui vient du miracle de Dieu. Mais en tout cas, je ne sais pas, je ne vois pas comment Fati pourra négliger parti local ya bato moko boto ebi ke basala banini. Par exemple, on cite le nom de Mende, on cite le nom de Lokondo, on cite le nom de certaines personnes, Obem Inaku, on cite le nom de Chadar. Ces gens-là, on ne veut pas les voir dans le gouvernement. Mais bato wana basé na bato na bango. C'est-à-dire soki na gouvernement wana bato ya toloba par exemple bato ya Mende bakokota. Mais il y a toujours image à Mende na sima ya nini wana. Déjà, facilement, Faci nous a surpris, pour ne pas dire qu'ils ont erreur. Faci nous a déjà surpris, le président de la République, donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à surprendre Bisso déjà, Nakoponaga, premier ministre, na Sama Azali, premier ministre Azali, na Ako ezali parti politique na bango oyo bazali même pas na poids politique oyo ezali na bato kwa bahati ezali na même pas poids politique ya Moïse Katumbi, même pas. Donc tu vois, il y a pas vraiment bazali na combien de députés, donc voilà. Bazali bato azali auti na groupement moko boye bazali na poids politique ya makasité, mais baponiye d'abord bobo salate que ça ma azalaki déjà na Jekamine. Donc Lokola Azali na no PDG Jekamine ba économie premier ministre, ça veut dire qu'Azali déjà motomo Azali na estime ya président de la République. Azali déjà na confiance à président de la République. Bato na politique na biso ya Congo sala makaka na confiance na baninga na ba clique. Basala na ba clique na bango. Ba clique wana ba ko kamatela yongo mate ba péché à partir à poto esiko vandi ba ya batia yo, à moins que ozala soki cousin de soko de nini. Mais ba cousin pe ba tula pe ba vanda ba zwa pe ba poste. Voilà. Koye banana ba politicien to koye banana bande kwa politique elingo bate que uzana chance à kozwa politique nini, mais faut zala surtout na cercle na bango na cercle fermé au détour barake moi 1000 personnes mo ba kangamboka pour que ba kamata ba. Voilà. On va essayer d'aller un peu vite pour ne pas trop traîner na liste solo moko wana. Donc Sama Lukwebo Azali na problème monene pour la gouvernement parce que ba député baza ko revendiquer bangonde ba yebi sekele il y a union sacrée balingi te bango ba se retrouver katina union sacrée wana. Donc
Mais les candidats députés, ils sont au bout de pourquoi le peuple a respecté comment mouké a respecté quand lui bien respecté, c'est-à-dire le peuple a zalaka na moi koima ima souki balobi ba député et zalaka pour nani c'est parce que soko balobi ba kamata ba député et salaka nini député on a ba ko kamata ba zu ba député mais député on a azali toujours na fonction na ye nani akamati suppléant na ye atieye. Donc, biso to tindaki bango kaka bango nde bazalaka bazala ba député ndeko na ye ya ko remplacer comme suppléant allez simana yango bakamata bati esko ministre donc kaka bango clique na bango bakomi baza ko régner baza ko sala voilà. Le chef d'État, quand il prend ses conseils, ce sont ses amis, ce sont les gens avec qui il se connaît, il se connaît avec ces gens-là. Donc, et qu'on n'a jamais, je sais pas moi, on ne prendra pas un Blaise Simbou, peut-être pas proposé, tant que Moïse Katoum bien proposé, Blaise Simbou, mais jamais, il y a un président de Bakebo, peut s'en conseiller, le Konakombo ya Blaise Simbou. Et qu'on y a jamais. Bah, on kamata la biso, c'est le modogote, il y a organisé ce qu'on y a. Bah, on kamata la biso, filmer pour comme un moto. Faut quitter un bango na lingwala na mboka na ye, à kenda, à convaincre bana lingwala. D'ailleurs, bah, projet, il y a filmé bon de bana lingwala bazako zelaye, pour que, à kende kozala, futur bourgmestre, il y a lingwala. Nenge pe loko abiso na bandalumba, tozali na babete yandi, Oyo boyebi bien que d'ailleurs, je dirais mes condoléances à notre ami Babete Yandi, parce que Bakoufela qui sort na bango, Magali Kongolo moi na bandal, en tout cas na bandal nyonso, je courbe les chines na tombé mon mouké, moi dans mon bandi monani, je crois que Ezali pour na kopé sa ba condoléances na libota ya Babete Yandi, en tout cas boyebi bien que Touti Kokunda Bongo Magali Kongolo kuna na mboka Kinshasa. Voilà. Moi na bandali ya solo ndenge na lobaka na bino toujours Raphaël Ngoma Mbolbe na bino na lobi boye tokokota na masolo politique donc on a soukisi na likamba premier ministre il a du pain sous la planche akopona nani akosala nini tokobeta zapping toyebi bien na makambo eza koleka mikolo toza na ba convocation ya Caleb Moutonge alobi akokenda jamais ko répondre na justice soki balingi aloba akende pas président. Francis Kalombo alobi jamais. D'ailleurs, ata mokolo moko te président abengaka bato pona ke noloba makambo ya secret ya mboka. Ba secret ya mboka ye akenda kaka collaborer na justice pour que aloba oyo azali na yango ya koloba. Donc peuple congolais basé kozela Caleb Moutonge akenda kosolola esika wapi masolo ezalaka ndengwana. Voilà. Est-ce que Bakoki ko interpeller moto parce que Salaki na ANR? Est-ce que Bakoki ko interpeller pour na yango? Peut-être toyoka réponse nini na cadre ya zapping na biso. Toyoka réponse nini ndeko Francis Kalombo apesaki à ce propos. Et quelqu'un à qui on reproche des actes par rapport à fonctionnaire. Monsieur Caleb peut-il être poursuivi pour des faits commis non pas comme individu Caleb, mais comme âgé de l'année? Voilà, la question est posée. Est-ce que Bakoki ko interpeller mutu pour na ba fait oyezala qui commis na ba à propos ya fonctionnaire to yemutazaki kaka mokonzi ya ANR. Donc en tant que mokonzi ya ANR, est-ce qu'il faut ba convoquer pour na répondre na ba fait oyezala commis na mosala na ye mutu ezali kotinda ya sala akanga bato mosala na ye mutu ya kotinda ya sala mais toyebi bien réponse ya Francis Kalombo na koyebi sabino ezaki que tango ba torturaki bato asalaki 2 mois basalaki 3 mois bato bazaki torturé ezalaki avec sa direction soki ezalaki bazaki kotinda ye donc monsieur Caleb esengeli aleka akenda ko luka ko apesa pe nini ba explication par rapport ya makambo wana ndenge elekaki. Voilà donc réponse ya Francis Kalombo ekendeki na sans wana. Mais bandeko ba bolingo tokotala lisusu likambo ya union sacrée. Union sacrée et pas ya ndeko na biso abe pundu alobi union sacrée oui mais division sacrée non. Ndenge abe pundu alobi tango asalaki bongo commémoration na festina exposé na ye na commémoration ya ba martyr ya le 16 février. Donc, vous voyez bien que Bassango le 16 février, Bazalaka présent en marche Wana le 16 février, ça peut-être en 1982, si je ne me trompe pas.
Voilà, je pense que c'est 82. Je saurai un peu plus tard ce qui n'attendit pas texte. Voilà. Bolimbisi. Donc, Abbé Pundu alobite makambo wana ezali azaï d'accord na likambo ezalati la union sacrée mais division sacrée ye azaï d'accord na yangote. Pour nani babengi yango union sacrée to division sacrée donc vraiment wana yali maloba ya Abbé Pundu oyo yalobaki na kati ya le 16 février tokozongela Abbé Pundu mais tous les kananu namba message nini tozali na yango pona politique ya Congo makambo ezali koleka ndenge nini nayebisaki bino deja bato na Sénat makambo ezali ndenge nini José Ndundu aprometaki bahati pe alobiki ya kosala boye donc pona Sénat tozela kaka nini epai kuna na chambre basse c'est-à-dire ba député ba honorable nayebisi donc tokoyebisa bino que kuna deja toyebi ke ba Mbosso azali déjà en fonction na équipe na ye donc Mbosso Oboyebi azalaki président provisoire pe simalango akomaki président définitif. Donc makambo ezali déjà kotambola bien donc le 15 mars il y a mbula auto zali c'est-à-dire le 15 mars il y a sanza auto vutuko banda tozali na deuxième jour il y a mois de mars. Donc le 15 mars rentrée parlementaire bato il y a 5 ans na monoko ya Abbé Cholé ba pesi bongo moi ba recommandation na bango na ba pesi ba recommandation na bango na gouvernement to pe na ba député pour que makambo ezala na ndenge bango bazali ko kanisa. Donc Abbé Cholé a pesi bango ayi asalaki rapport ya asalaki conférence de presse et sika pi batuna ki mituna mais alobite ba réorganiser ezali kaka ba plan de sortie à crise auto kana Martin Fayulu auto zoyoka que plan il y a union sacrée ko salema parce que jusque là plan de sortie à Martin Fayulu je crois qu'on peut comparer ça na plan OEP ya union sacrée ezali mais Martin Fayulu ye alinga ki yazana na kati po abongisa makambo wana donc yende akumba biloko wana pour que akoka ko réorganiser ba masolo wana parce que tu sais bien que la politique na Congo ezalaka soki omoni moto azai président akoluka akamata asala makambo toujours na ndenge na ye tolobaki na bino on continuera à dénoncer place ya ko dénoncer tokobeta maboko place ya kobeta maboko tokotanga moke masolo ya 5 ans. La 5 ans recommande à la population de s'inscrire dans la dynamique du changement. Voilà. Donc ceux qui s'incolent les loyaux, Otoyoka Kike Bango, Moutoubalbaki Makamboya, Martin Fayulu a gagné ba élection. Les Losoko Balbi, le comité permanent des évêques, membres de la conférence épiscopale nationale du Congo, donc Otobing la sigle 5O, Sokito Kite 5O à Sangana Kinamboka Kinshasa le 21, le 25 février, il y a 2021, na centre et à ma rencontre na Bango, Ezaki diagnostic, Basalaki Bongo, diagnostic, il y a situation socio-politique, il y a RDC, Ndengena Oteko Sabino Ndenge Penazeko, Tangela Bino, Yango Siko. Face na ba multiples défis, o Ezeko, Leka Siko, na Katiamboka, Senko a constaté, pe a recommandé na population, ba Kamata, ba Kota na attentisme te, mais ba s'inscrire na dynamique, oyo ya changement. Attentisme, c'est-à-dire, na prospectus, na processus plutôt, il y a changement. Donc, Azako recommandé, Bango ba appuyer Félix Tshisekedi, na niveau, il y a Makambo Italie, na Makambo Italie, changement, pour éviter ma catastrophe, oye koki ko s'afficher, oye peut-être to koka ko maîtriser, te soki ba Makambo wana. Makambo newa lokwa ba tourbe so ekoti, a déclaré donc l'abbé Donatien Cholé ce lundi 1er mars devant la presse. Donc, Ezalaki Bongo, lobby, et Sikapi, avec Cholé, Asalaki, rapport, il y a Ndenge, Senko, Akeneki, Kokutana, Pe, Kosolola. Voilà. Donc, dans le gouvernement, il y a Union Sacrée, Senko, Asengi, qui va prendre compte, Naba, cri, il y a population, qui, croupit dans la misère de s'atteler à combler le fossé, ba koka ko combler libulu oyo ezali entre majorité à population na minorité oyo bazali concentré entre maboko na ye pe confisquer na ba richesse bazo confisquer richesse donc minorité wana ezo confisquer richesse ya mboka c'est-à-dire ba politicien to lo bakaka clairement donc
bango balingi ke masolo ezala na ndenge ke bato bakoka kozala ba bénéficier pe na masolo wana. Donc voilà. Donc voilà Senko alobi te ba ministre o bakopona ne na yebise bino toujours na ebandeli ba ministre o bakopona bazala ba ministre oyo population alingi bango ezala te ke bakamatela biso bato oyo bakoya pona déjà za na image ya mabe batia ye wana. Donc on ne reverra plus les tambours mamba, on ne reverra plus je sais pas moi bateau bazaye bateau rapport mapping wana en tout cas bazaye belé pour ne pas citer que bateau moko boye pour surtout bani ko tanga balista et comme la discrimination et discrimination té mais en tout cas tu es bien que masolo ezala dengue population azakoluka. D'ailleurs on a ba émission né na lobaki toujours que na ba émission mogeleka ki ba ozomona na bazo senga na ndeko Eliezer tona ba mission ya bosolo na politique papa bolo bela biso bino ba pandisango toni ko ka kombo ya motoboité na kombo ya motoboité. Donc c'est très important, c'est très important, c'est très important. Voilà. Consultation du Premier ministre. Je voudrais que l'on demande des postes lorsqu'on a un bilan à présenter au peuple. Maître Kachama, alobi bongoye, Maître Kachama Zainani, Maître Kachama Zali, Montoya CDUD. Donc ça c'est encore une personne du parti politique. Donc pour un mois spécialement consacré à la femme, le président exécutif du collectif pour le développement de l'unité du Congo, donc Maître Kachama, vous avez compris. Maître Odia Arlette Kachama, maman, Arlette Kachama, face à la presse, Alobaki Bongo, le 1er mars 2021, c'était hier, à Pesaki, donc, dans la série de consultations initiée par Alobaki Makamitadi, ma série à la consultation initiée par le Premier ministre en vue à consultation, il y a constitution, il y a gouvernement. Alobité par le Premier ministre en vue de la constitution d'un gouvernement d'union sacrée de la nation. C'était à l'occasion de la présentation officielle de son mouvement, le CDUD. Nabandé comme ça ma parti politique. Donc jusque hier, il y a encore des nouveaux partis au bazar représentés dans nos. Donc je ne suis pas contre les organisations des femmes qui crient et nuit à demande, qui crient jour et nuit. Azali contre l'organisation des femmes au bazar ko ganga butupemo et pour la kosenga ba poste mais yé pour na yé azako lingake makambo landa na ba norme ndenge et longobani. En outre, donc balobi pour na yé alobi ke bazwa bato oyo bazali na bilan ya ko présenter na peuple. Ceux qui bozali na bilan ya ko présenter na peuple te ezali na ti dans mon côté bakokako sala makambo bakamata bino batia bino na gouvernement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour na makambo matali Mama Kachama. Toujours dans le cadre de notre zapping, on va essayer de voir le G3, le G13 recommande au Premier ministre encore de mettre de la mise en œuvre immédiate des réformes institutionnelles et électorales. Ouais. Ça, c'est la chanson de tous les jours. Hein, le groupe de 13. Je crois que Boyebi, le groupe de 13, 13 députés, au Babanaï, au Tambola, Pe, Koluka, Koloba, na président République, Koloba, na Babatu, Bele, na Mokili, Bazeko, Senga, moi, ba réforme, mais le groupe de 13 personnalités signataires de l'accord du 11 juillet pour le consensus et les réformes électorales a été reçu ce lundi 1er mars par le Premier ministre. Oyo Yambaki Bango, Yangwana Pe Bango, Bapesaki, Makanisi na Bango, na Makambo Matali, Kopesa Pe, idée na Bango, na Makambo Matali, formation, il y a gouvernement. Voilà. Donc, Bango Balobinini. Groupe de 13, Balobi, Nassa Malokonde, pour la Makambo Matali, gouvernement. Nous disons que le code sous lequel le gouvernement doit fonctionner, ce sont les trois. C'est la confiance de la population dans la capacité à conduire des réformes, c'est la crédibilité du gouvernement dans le consensus, dans la capacité de démarrer immédiatement ces réformes, mais aussi le consensus sur ces réformes pour qu'elles soient une réussite
et une efficacité de l'action des pouvoirs publics, a-t-il précisé. Et d'ajouter, nous sommes conscients que le gouvernement qui sera mis en place, s'il fait sienne ces exigences des réformes dans le temps imparti, alors que le peuple peut attendre quelque chose des pouvoirs publics. Bon, voilà. Bango baza kolbake bazwa bato bakoka kosa vraiment misala na temps imparti oyo ya oyo endenge koki. Mais est-ce que ekozala bongo, est-ce que ekosimba, est-ce que makambango ekosala mandenge bango balingi wana tokoyeba ndenge nini. Bande babulingo tolanda pe totala soki tokosuka na yango wapi. Voilà. Donc bomoni ba tractation ba groupe de 11 bango pe baza kolzela bazwa moi 2-3 na bango bakota na gouvernement parce que bango bazaki bato ba initiaki pe ba makambo ba réforme on a déjà bien avant. Mais toyoki bien makambo 5 alingi. Affaire Bukanga Lonzo bandeko ce qu'on reproche à Augustin Matata ezali ba million ba mbongo bungi makambango tilelo toza kozela kaka ba signé na justice pour que baloba. Mais yemoka salobaki bombe manga na justice azai kozela. Donc jusque là on attend la présentation, il y a Timo Kolonini bako bengi sa matata poni na justice pour que toyeba makambo yango eza ndengenini. Coalition Lamuka, le présidium prend acte du retrait volontaire de Bemba et Katumbi. Donc, Bemba na Katumbi ba s'auto exclure na makambo na bango ya Lamuka. Selon Martin Fayulu na Muzito. Donc, balongoli Yé balongoli bango officiellement donc comme bango mo ba milongoli donc niko bakei kaka. Mais réunion il y a présidium il y a Lamuka convoqué ce vendredi par Martin Fayulu donc vendredi prochain bakokutana pour que basolo là. Voilà. Je crois que wana izalaki nde bakutana ki vendredi passé. Voilà bandeko ba bolingo, on ne va pas s'éterniser là-dessus mais en tout cas je vous dis bonjour, mais je vous ferai un truc spécial pour essayer de décortiquer, exposer il y a Abbé José Pundu. Et prochainement, je prendrai mon grand frère José Pundu, na téléphone, na live monko sur Facebook. On essaiera de prendre José Pundu pour que Tokoka, ça la interview, bon, on n'a pas expliqué, parce que quand il dit division sacrée, non. Attends, à la chaque a dit que union sacrée, oui, mais division sacrée, non. Parce que tout ça, comme on a division, ce que tu as dit, tu as division, comme une intérieure. D'ailleurs, information, je ne suis pas encore confirmé dans ma cambona. Natangani kakuna ba moni ba arme outi Tanzanie, ba munitions outi na Tanzanie. Donc, balobi ke côté Azoé, il faut surveiller. Nakisangani boyoka ki moi ba trouble. Lubumbashi, vous en savez plus que moi. Parce que des gens Goïmoulou s'est retrouvé en prison, parce que les Bakatakatanga sont là, en train, Gédéon Kyung toujours derrière. Donc, moi, ma Kamboyalina, général, Numbi, tout ça. Procès chez Beya, il faut zonga, lobi bakanga bato, gauche, droite, bato, pesaki, ordre, témoignage, et pesaki déjà, combo. Bato nyos, d'ailleurs, abecho, le na rapport na bango babike, mona clair na makamboana. Makambetali procès à Laurent Désiré Kabila, pe, bato, bazako senga procès, zonga, to Monique, ndeko, Antoine, non, comment il s'appelle encore? Le fils de Kabila, l'autre qui était dans Mboka, en Afrique du Sud, à Zungi, bon, à Kinshasa, il est pas il faut bander la procès wana parce que vraiment, situation n'est les kaka, ezali kaka ke, baboma qui est koboma, donc pour naïe, à qui profite le crime. Voilà. À qui profite le crime qui va justifier ça, en tout cas. Tu dis que le quoi ba gracier bato wana est-ce que l'obi tete que ba kamati dossier wana motoso ba gracier est-ce que ba ko zongi ça sous procès wana to ezali bon. En tout cas je ne suis pas de la justice, je ne suis pas avocat, je ne suis vraiment pas juriste, mais Biso Bata Média, je suis peut-être du côté de la gestion mais pas vraiment juriste. Bandeko nangai, je crois que on regardera. Mais eloko zo ko importer mingi na mboka siko to yebi que faut ba procès bato ba kufa bato aibana eu des pes bakufa bato belé bakufa na ba marche
Mais mais donc ça c'est vraiment un problème de la justice. Comme l'avait si bien dit lui-même, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, tant qu'il en Belgique, tant qu'il en Belgique, alobaki que Belgique est un beau canaillé, balbi na mais yo boni boy au fini na passé abin na ko fini na passé te. Ezali musala na yete azali na makambo mingi ya kotala. Na makambo mingi yango ya kotala nde amembi so lelo na union sacrée, mais balobi keba ezala division sacrée. Monsieur le Président, on est là, on va soutenir, mais on va dénoncer à chaque fois qu'il y aura Makambo Yamabe. Voilà, on se retrouve plus tard pour ma solo et tali exposé à Abbé José Pundu, mais nako sepela ke tozwa moins pe tozwa. Yemoko Abbé si m'a exposé wana à répondre à ma question autoponi ponaye. Bande koba bolingo. Mbote nabino. Au revoir, netokutani mbala yasima. Raphaël Ngoma Molobé Nabino. Rango Tsasa, page nanga YouTube. Rango Tsasa na Facebook. Merci.